Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbongo na nyonso gouvernement apesaki na ba information toza nango eza 500 millions de francs congolais. 500 millions pour na kosunga bato bakufelaki na bato yo babungisaki biloko bazalaki wana na balinière wana. Mosolo ebimi na gouvernement batindi bato bakufelaki bato na naufrage pe bato yo bazaki makama babungisa biloko na bango. Mbongo na bino ye na mbongo yango tangi ye basombeli bato katini moko sachet moko ya sik bapesi bango 200 000 francs na liputa moko. Alors toyebi te soki bato bakufaki wana ezalaki plus de 250 personnes. Eza pasi mingi papa kotala bakonzi na biso biso moko toponi bango bazobakisa lisusu mbala ya kati na biso pamba te bao bakufi wana banoko bazali batata mwasi bazali bandeko bilenge bazali na mbongo oyo bapesi mpo basunga mabota oyo eza na pasi kaka bango lisusu babakisi lisusu pasi likolo ya pasi yango wana oyo biso tokosenga eza boye biso bilenge totelemi badepute na biso baya balakisa biso na délégation oyo ekenda baya bayebisa biso vérité bosolo eza wapi mpo tozotala bagene ya mai ndombe totelemi mpo likambo eza pasi tobungisi nanu bandeko mabota eleli tosuki wana te bango kaka bakonti oyo biso moko topona mpo bayokela mabota oyo ezolela mawa bazobakisa lisusu pasi likolo ya pasi yango tozobenga bango baya balakisa biso bosolo ya mbongo wana eza wapi. Tango ekipe ya liboso bakei mpo bakabola mbongo nungunungu mpe bimaki awa ke mbongo wana ekomaki te batindaki directeur ya cabinet adjoint akendeki ti inongo oyo ya président ya république akende ti inongo ayeba donc voyage moko ya contre vérification aketi inongo ya présidence aketi inongo eloko ezokamwisa biso ezaki depuis akendeki wana mpo ayoki na matoi nayeki mbongo ekomi ndenge batinda te mais depuis azonga rapport moko epesama te bana mai ndobe tozozela lokola tokanisaki oui akendeki ti rapport nanu te est ce que ezalaki mbongo oyo bango bakabolaki to mpe ezalaki 500 millions de francs congolais. Alors rapport wana pa toyeba soki mbongo wana ezalaki boni. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote Nabino Baimboka Balandi, émission à population, dans le baga toujours vous allez ebele bisika bozomi, bande konabiso di banda ya mboka, na mikila bapaya, na mikila poto, bande konabiso na Afrique, na Congo Mobimba, seule émission ya babola Molanaka, en direct à travers le monde, émission Oyo, bino bomesana Kolanda. Bande konangai, situation zoleka na mai ndombe. Après liwa ya bandeko bakufa na masuwa olandaka bino moko ite naufrage esalemaka bandeko bakufa kasi ezali na bilenge bakomituna mpo bayeba ete lelo oyo mpo na sort ya bavictime bao bakufa to mpe bafamille est-ce que ya solo mbula matari tokoloba bagouvernement oyo ya biso bakambi ya mboka bakolandela situation wana bandeko babi te esengeli basolola esengeli tosolola bandeko balandi tokobeta masolo na yango na pesi bino mbote lisusu bisika bozwami parce que émission babola yango ebandi awa na plateau nazalinga mote nazali bilenge bayimboka na kobanda na elenge oyo pembeni na ngai na loboko na ngai ya mobali mwana mboka Ikoko Stéphane azali mokambi ya cercle de jeunes de Maindombe donc bilenge ya Maindombe mbote ndeko Stéphane mbote ndeko Flavien na loboko na ngai ya gauche azali na ndeko mosusu ya mobali Ikoka Lucien yepe mokambi ya mokitani ya ndeko Ikoko Stéphane donc mbote Lucien ndeko mbote ndeko journaliste mbote na bana nyonso ya Maindombe bisika bozwami bandeko Olandi azali mokote azali accompagné na mama Orline Levande yepe azali elenge ya Maindombe mbote papa journaliste. Voilà bandeko balandi to bisi bino ete situation na Maindombe ezali ko préoccuper ba jeune ebele ezali ko préoccuper pe bandeko yango tokobeta masolo toyeba alors tokobanda na mwana mboka Stéphane ozali mokambi ya lingomba na bino cercle de jeunes de Maindombe ya solo mais awa to bena likambo etali mboka oyo bino ozali ba ressortissant uta maso etinda uta bato bakufa lelo yo population akoki ko retenir nini est-ce que ma famille o bakufela bato bakufa
bakenda kaka ofele to pe lelo bakambi ya mboka baza na liso epa na bino. Ok, merci ndeko Flavien. Donc soki toleki na émission na yo tokundola eza po toyeba pe tokundola toyeba na makambo ya naufrage ya Lac Mai Ndombe, toyeba vraiment makambo etambola ndenge nini toza na niveau nini. Biso ba jeune ya Mai Ndombe toza na ba déception presque ebele na sens que bandeko biso bakufa na naufrage ya Lac Mai Ndombe partout na ba province ebele na ba Sud Kivu ba naufrage zo salima to mona ke no gouvernement zo chambongo pour que bakende ba assister batu oyo bakufeli to ba rescapé. Mais na Mai Ndombe eloko wana pe esalemaki tango naufrage esalemi lisanga ya ba député basanganaki bakende batala makambo eleki ndenge nini tango bakei toyebi te soki bakendeki na moyen nini parce que tomona eka bakei na chef la province Mai Ndombe na Inongo baye lelo lobi bazongi toluka itomona lisungi ya gouvernement oyo ba eli na biso bapona na biso totinda na parlement balobela biso batala makambo na biso bapesa population eloko oyo batinde bango na gouvernement bapesa pe eloko te mikoleleki toye komona délégation mosusu équipe mosusu baye bauti Kinshasa baye bango nde baye balobi mosolo ebimi na gouvernement batindi bato bakufela bato na naufrage pe bato oyo bazwaki makama babungisa biloko na bango mbongo na bino eye na mbongo yango ntango eye basombeli bato katini moko sachet moko ya sucre bapesi bango 200 000 francs na liputa moko. Alors toyebi te soki bato bakufaki wana ezalaki plus de 250 personnes donc barescapé na naufrage wana Lac Mai Ndombe. Alors tango bakei liputa wana toyebi te soki na mibali fo balata maputa to pe na balinière yango donc bamemelaki bavictime bafamille babongisi bato maputa bapesa banani bamaputa na sukali na oui bapesaki bato oyo bazwaki do barescapé oyo babikaki na liwa bapesa bango biloko wana na 200 000 francs 200 dollars mais 200 000 na sima baye mbongo na nyonso au gouvernement apesaki na ba information toza nango eza 500 millions de francs congolais. 500 millions bimaki pona kosunga bato bakufelaki na bato oyo babungisaki biloko bazalaki wana na balinière wana. Alors tango bapesi bango 200 000 francs na maboko liputa sachet ya sucre na katini moko et baye kopesa bato bakufelaki 500 000 francs. Alors na ma dépense wana esuika ninongo délégation ekendeki bakomaki na ngambo te po naufrage wana esalemaki na mboka Inongo te na ngambo nde Inongo bato mingi bayaki baenseignant bayaki bazwa mbongo na bango na Inongo bazonga esalemi bakufa donc baekole mosusu baza wana ke babungisa baenseignant nyonso baenseignant oui na bacommerçant bato mosusu. Alors bato bakende kopesa mbongo wana bango bakendeki basukika na Inongo na mboka o makama likama wana eyaki bakoma epete atoyebi te soki bango bazwaki mbongo wana ndenge nini. Raison pour laquelle tant to sali calculer makama wana nyonso même si bapesa ye na mutu moko 500 000 francs alors ekokoka mutango oyo gouvernement apesaki te pona bato wana po mbongo wana apesaki ezate bakende etikala bazonga na wana bapoche bango. Donc je comprends que mosolo l'état abimisaki mulamatana abimisaki pona kosunga bawo bazali na problème et comité communion sauté comme ndambo. Alors na kaleki tango to sali délégation ekende kuna bango balobi batindaki 151 millions de francs congolais. Alors tant bakaboli mosolo wana et monani ki koki même 151 millions wana 500 millions au singana ekinde bango balobi basali 150 millions 150 millions la pe bolandeli yango ekoki pété po batu mosusu ti lelo tozo ba appel ya batu ya Mai Ndombe ya Inongo oyo ke tant bakabola mbongo wana ba compléter dans zonga na parce que dali makambo ko sepelisa te na bandi ba famille komona ete ba congolais ba ko kufaka na mai ba ko kufaka to benga ba catastrophe mais ekomaka mais oyo ezaki soki misolo ebimi ezokomate nazona ndeko Stéphane auti koloba likambo moko motu yawa nayebi te mosolo ebimi ekomi nyonso te siko bino bilenge ya Mai Ndombe bolingi nini parce que eza mpe misolo na bino te bokofandaka te tokoki kovanda te misolo ebimi gouvernement abimisi misolo
misolo yango ebimaki ifale esunga bandeko na biso papa na biso bato bakufi baenseignant na biso bandeko na biso banoko na biso siko ngai elenge ya mai ndombe navanda kimia mpo nani naye kovanda kimia soki moke te na situation wana yango tolobi boye badepute biso bato totindaki bango na parlement balobela biso balobela mai ndombe tozwi likama lelo même pas banda totinda bango na tokokisi mbula mobima te tozwi likama il fallait basunga biso basungi biso na koloba d'accord musolo ebimi bango moko lisusu babimi miyibi ya misolo wana est-ce que eza malamu na commission oyo ya bandeko bakendeki oyo bato ya gouvernement bakendeki mpona kotika mosolo wana mais badepute ya bino ya mai ndombe balobeli na bino ya mai ndombe bazalaki wana te yango nalobi badepute bazali badepute na commission wana depute mi balobi moko akendeki aye totuni ye mpe lokola bilenge alobi mbongo ebimaki 500 millions de francs congolais bango balobi bakaboli pa bato kaka 150 millions de francs congolais totuni bango mosolo mosusu etikali ya ebele kutu eza 350 millions 350 millions kutu moke mpo ndenge bapesi saki moko ya sukali na liputa moko soki osali calcul ata 100 millions ekokoka te donc tozali kosenga ipa badepute na biso lokola bazwaki loto moke balobela biso baloba makambo ya province na biso balobeli d'accord mbongo ebimi tolingi tomona transparence ya mbongo wana c'est-à-dire balakisa biso ke mbongo ebimaki autant basali boye biso toza na bapreuve nyonso c'est-à-dire soki batie tembe ya badepute na biso baye obengi bango ndeko journaliste awa bango batelemi wana biso awa ozanga koma badepute na bino il faut pas expliquer parce que eza liwa ya bato autant plus de 200 personnes c'est beaucoup toza na baprovince nyonso ya na province moko te esalaki recette bien badepute neti ya mai ndombe te badepute babimaki ebele toza na bango ebele tokopesa bakombo nyonso ata na suka ya émission tokolakisa moko tokopesa meme na banumero na bango nyonso okobenga bango baya awa tolobaka mpe baza na vacances parlementaire est-ce baza mpe na mai ndombe yango te badepute yango oyo bokolanda biso parce que émission babola elandamaka esika nyonso badepute bokolanda biso bino bandeko bavota bino na mai ndombe bandeko ya mai ndombe boyebi balobeli bavote bino mais bato bakufi plus de 200 personnes misolo na bango boki bilenge babiki ekomi te ekomi ndambo yango mpe moke lisusu bon sur 500 millions 150 millions oyo bango badéclaré bakomisi na 150 millions yango tokocomprendre mpe te eza kokokaka te alors bandeko balandi tokosala boni tokosuka wapi surtout bino balobeli oyo bomesana kolobela bandeko na biso bavota bino kuna na mai ndombe bokolanda biso mama nayebi te soki yo mpe okobakisa parce que parmi mpe bavictime bakufa bamama mpe bakufa na kati ya masuwa wana mama bakufa bajeune bilenge mpe lokola nga bakufa eza mpasi mingi papa kotala bakonzi na biso moko toponi bango bazobakisa lisusu malere kati na biso pamba te baoyo bakufi wana banoko bazali batata mwasi bazali bandeko bilenge bazali na mbongo oyo bapesi mpo basunga mabota oyo eza na pasi kaka bango lisusu babakisi lisusu pasi likolo ya pasi yango wana oyo biso tokosenga eza boye biso bilenge totelemi badepute na biso baya balakisa biso na délégation oyo ekendaki bongo bakonzi oyo bakendeki wana bakonzi oyo batiaki bango na commission parce que nga lobaka ntange mwana mosala population esengeli population mpe ayeba bandeko na biso bana biso na inongo bakolanda bayebi tokoloba yango mpe na polele bato oyo bakendeki oyo bakompagnaki gouvernement bato ya gouvernement oyo bakendeki kotika misolo wana ezali banani mbongo mpe bakendaki bakutana na banani esengeli mpe bapopulation toyeba alors soki mbongo wana ekei banani bakati mbongo wana badepute na bino mpe ya inongo oyo bakolanda biso ya mai ndombe wana bakolanda bango mpe bakangi kaka monoko nayebi te soki balobeli yango mpe apres bokofotaka bango wana eza makambo etali bino kuna mais soki situation ezali bongo atoka ezosala mpasi alors bino bilenge bobana kolelalela bona otama na baetando ike mpona kolela epa babola basunga mais bango moko bakambi gouverneur akuna ozwi bandeko na biso badepute basénateur oyo nyonso baza kuna mpona kolobela kodefendre intérêt ya bandeko ya inongo bakangi monoko mpona yango wana toye kolela baya bayebisa biso vérité bosolo eza wapi pose tozotala bajeune ya mai ndombe totelemi mpo likambo eza pasi tobungisi nanu bandeko mabota eleli tosuki wana te bango kaka bakonti oyo biso moko topona mpo bayokela mabota oyo ezolela mawa bazobakisa lisusu pasi likolo ya pasi yango tozobenga bango baya balakisa biso bosolo ya mbongo wana eza wapi
baexplike biso na délégation oyo ekendaki balakisa biso clair na problème oyo. Cordon, est-ce que okoki koluka te omene barecherche osunga nga nayeba banano bakendeki tokozonga kaka na plateau oyo ya mbulamatari oyo bakendeki parce que tozali na pouvoir le peuple d'abord obosana te tozali na ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo oyo aye na vision ya peuple d'abord libumunano ya peuple pasi ya peuple. Alors soki tokomi komona komi le contraire ekomi mobulu okoki kosunga te toyeba banani bazali na commission wana bino bazali bilenge ya solo epuis misolo wana ebimaki ya solo to mpe ya lokuta to mpe ebimaki bongo ekendaki wapi po ete ntango tokozonga awa toyeba banani bazali baresponsable mpe badepute na bino na liste na bango namona. Ok, merci. Donc eloko wana eloko tozolukani yango wana ntango ekipe ya liboso bakei mpo bakabola mbongo nungunungu mpe ebimaki awa ke mbongo wana ekomaki te batindaki directeur ya cabinet adjoint akendeki ti inongo déjà cabinet oyo ya président de république akende ti inongo ayeba donc voyage moko ya contre vérification voilà esalemaki na niveau ya présidence aketi inongo ya présidence aketi inongo eloko ezokamwisa biso ezaki depuis akendeki mpo anini mpo ayoki na matoi na ye ke mbongo ekomi ndenge batinda te mais depuis azonga rapport moko epesama te bana mai ndombe tozozela lokola tokanisaki l'état de cabinet adjoint mokonza mboka oui akendeki ti inongo rapport nanu te est-ce que ezalaki mbongo oyo bango bakabolaki to mpe ezalaki 500 millions de francs congolais. Alors rapport wato wana toyeba soki mbongo wana ezalaki boni mais ye avandi kimia parce que elakisi nini ekomi kobangisa biso badepute na biso mpe lisusu bavandi kimia yango wana biso tokomomona keno likama yango kozala peut-être badepute bango mpe bayebi mpo depute totinda bango balobela makambo na biso ya mai ndombe likambo ekwei baélecteur na bango bakufi balobi mpe malamu keno boya gouvernement bosunga biso baélecteur na bino na population na bino bakufi mpe gouvernement abimisi musolo. Alors sikoyo musolo ebimi ekomi ndenge ezalaki te bango bagarde kimia bazolo batali likambo te yango wana tozosenga bango benga bango na plateau awa biso toza prêt baya awa baexplike biso mpo na nini bavani kimia mbongo batindaki baélecteur na bango ekomi ndenge batindaki te bango bavani kimia bango mpe baza na kati parce que so ezala ndenge wana te lokola lotomo na bango eza batalela makambo etali ya population balingi balobela yango mais vacances parlementaires bango tufa ozwandi bakei te soko okoki kobenga appel eka sikoyo topesa banimero bango nyonso baza awa badepute inongo bango nyonso bakei te yango wana towana mposo obenga bango motu ma aloba te wana aza na ba te baza awa so bakenda aller retour bazonga baza awa bamusu bakenda na vacances parlementaires baki poto peut-être ça donc bakenda na poto vacances parlementaires oyo kobenga nimero eleki te loba ake États-Unis mais topesa banimero okobenga bango baya soki baye benga biso baexplike biso na délégation ekendeki mpona kokabola mbongo député moko akendeki député wana akendeki honorable Kika oui aza mpe élu ya circonscription ya inongo place milikama wana ezalaki honorable Kika oui akendeki wana alors lokola ye mpe akendeki na miso na amona nde bakabola bakatini wana ainsi de suite et toza na bainformation ke honorable wana amona ye mpe bosolo na kokabola mbongo wana te asala mpe motion ya information contre ministre ya sengeli na émission babola oyo toyamba ye honorable Kika aya mpe ayanola expliquer ndenge nini ye na commission parce que azali molobela bana inongo émission ekolanda bana inongo bakolanda bana mai ndombe mobimba bakolanda donc aya mpe expliquer po ete atanke molobeli aloba sembo aloba bosolo mpo bato bayeba ete mbongo bavictime ekomaki to ekomaki te ezalaki boni epuis bango bazwaki baza baresponsable na niveau na bango bainterpele na niveau ya parlement kaka ye moko te po basanctionne soki bayibaki na baninga na ye nyonso parce que ye soki akendeki ezalaki bango nde balobi tokotondisa avion biso nyonso te yo kende lokola lisu na biso tala soki mbango bakokaba ndenge nini donc bengela biso nde badepute wana nyonso bango soki bakomonaki azona banza bakolanda mpe bandeko bakolanda acontacte biso babola wana soki abengi te yo luka ye obenga ye aya ye moko kaka te bango nyonso baza ebele baya baexplike biso mosolo wana ekei wapi yango wana biso mpe tosalaki mpe memo na biso yango oyo après awa tokei déploye memo na biso tokomela ye président ya république oui parce que sérieux parce que ye moto bainstruction na ye moto apesa instruction ke mbongo ebima monta tel bakende batala bapopulation na ye eza na inongo mbongo ekomite peut-être tilo ya yeba te ke mbongo ekoma te mais mo eza awa après awa tokende ti kuna mama okobakisa likambo nini mpasi tozokabwana na bino oyo nga koki kobakisa tanke elenge ezosala mpasi mingi na motema bakondi na biso baya balobela
mbongo wana ekenda wapi basala nango nini soki bakabola mabota ndambo etikala baya mpo mabota mosusu kino lelo bazolelaki bazwi eloko te yango wana biso totelemi mpona kolobela yango baya balakisa so bosolo na mbongo wana. Ndeko Lucien. Oui, merci. Eloko tokolobelaka yango wana oyo tolobi oyo ya motuya vraiment eza yango wana tolingi tomona transparence na makambo oyo nyonso puisque kuna tozoniokwama population ezoniokwama babakisi lisusu mpasi lisusu donc ça ne va pas. Merci. Voilà. La bandi bilongo ngo bosukisa na 30 secondes parce que tobengi ba député wana biso toke ba téléphone to kanga yango te po toze l'appel na yo ke boya ba to bopona bazoya na émission ba l'accès biso to député avant de sika yo vandi bino bilenge bo vandi voilà po to solo to e ba makambo ya inongo ya maindombe esuki boni eza bitumba te to fundi bango pete yo za l'état te to ye to na posa o da parlement babola voilà to na posa kaka ba expliquer biso mbongo yango ezalaki ndenge ba posa biso eza mo solo ya 500 millions te topé eza 500 millions mais bayibi matondo mingi voilà bandeko balandi to bisaka bino émission population émission babola to lobela babola nyonso bolandaki nga na Congo central to beta masoba babola pe kuna ne ba konyokoma bolandi lelo tozali na maindombe bokolanda toko ekosala pasi to lobi ete to lingi ete le peuple d'abord eza la slogan te le peuple d'abord eza la réalité tango bato ba ko kufa mokonza mbuka ko tala pe a instruire mbongo bimi mbango parce que alors ils allaient pouvoir le peuple d'abord mais ba au bazar ko exécuter problème likambo impunité peut to lingi ici là oyo ki conseiller a commis ko somba mapango na mbongo a mille sur l'état ba nommé au cas lelo mbongo lobi tozomona ba commission te pour que général za ko landela te to lingi pour tout le monde a changement cette fois-ci tout le monde a payé moto ko to sa sur l'état ndenge to mona ki interpellation bandaki a ministre des finances et kinebo to lingi to mona biloko na été changement ya solo salima pour être mis sur le penda et kende na isike sengeli bandeko balandi parlement babola yango esili émission na biso babola esili to yambaki bandeko bilenge o bakolela bazangi eloko bakosala boni mais bayeka po balobela parce que ezali mboka na bango balingi mboka na bango pe bato bakufeli ebele baenseignant batangisi ndenge bolandi bango donc tokomi na suka mwana mosala population ndeko Flavien akabona bino tokutani lobi na masolo mosusu ya babola po ete parlement na biso ekokontinue atako ya bango bakangaka bakendaka vacances biso okangaka te tolobaka kaka tukutani lobi na masolo asika poko la mabotani. Ma mission TV, le miroir du monde.